ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Madame, Messieurs, mbote na bino banso nazarane sengo makasi pour remona ke bozalaka ebelé devant vos postes téléviseurs, devant écran nabino, devant portable nabino, devant ordinateur nabino. Kolanda ABC One ndeto baka c'est Jésus-Christ qui est le number one. Merci na maman Chantal Yawo, merci na papa Osé, merci na Rebecca na Bianca, merci na papa John, merci à la grande équipe vraiment oyo salaka travaille na rache-pied toujours au chevet d'actualité ABC One. Merci na Fali Matoko. Alors mesdames messieurs, c'est depuis le mois de mars il y a 2020, vous voyez que la pandémie oyo betaki makasi auto-assisté na scène et bouger même l'économie mondiale ça boyebi yango coronavirus oyo bandaki na Yuan na Chine et frappa qui première vague, deuxième vague, alors troisième vague oyo balobi ezali déclaré ma casse à na Congo pour que tu respectes ba geste barrière malgré tantôt plus tôt mais du moins congolais a essayé à caper. Alors le défaut c'est qu'on a première vague lorsque balobaki il y avait un peu de doute dans le niveau il y a pas dirigeant parce que baba premier moto ya na bandal en fait et créer comme moi doute dans le niveau il y a population ne pas monaki que moyen vraiment. Or, la maladie existe. Tout le monde est salami. Alors, troisième vague, qu'est-ce qui s'est passé? Balobi et Makasi. Mokondiamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, a lobi que il le faut casser yango na propagation yango na niveau de la population et il a pris certaines mesures parmi les mesures alors qui bakanga ba bistrot na ba discothèque mais qui a été interprété aussi par le ministre. Il y a information Patrick Mouyaya ou alors que non même na ba terrasse awa ba policier ba comme koya ba trésorier alors ba imboka ba kolela mingi ba vivre na quotidien na yango la grande équipe na émission na bino bakinois ba sololi alors est-ce que décision wana oyo mokonzi mboka zui ko kanga ba bistrot na bar à tenir compte na vie sociale ya ba congolais na mutuna oyo et ya no ba congolais ba lobby bolanda ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le stand pour ba maladie mais et ça mesure moko bien mais azui mesure mais réfléchir. La plupart des gens va travailler à la vie quotidienne na bani ba biswana kangi basala ba vie moko boye ezali ke à chaque fois na soteka wana asole sabana wana ko tang sabana na makamuto esaka na place wana siko bakangi baswata mesure moko te pona batu oyo basala ki place wana bateka ka biloko wana o bateka ka biloko wana bakofifra ndenge nini bango na bana na bango na bato da place ba futela ka wana mamu lupanga ko zela te ti mokoloni bakofungola pona a futa mbongo donc soka teki fa futa lo ya bato na place asala ka musala pasala makambe bele nini eza bien pona ko protéger biso pona maladie mais ba mesure ba mesure brusquement et puis ba solution moko te pona ba mesure wana nyoso donc décision wana eza vraiment qui est au mingi te pena surtout pour na biso la population batu to vivaka vraiment na taux du jour na naza na saka na biso te mais batu bateka kawana à chaque fois bakoti mbongo peka kawana baliaka peka kawana basala makamuna bango peka musala bango basala kawana kozala soki marque ni mais ali oso pokoso moko ya bien ke bakoki koteka na bango mais misiki ezobeta te ko limiter batu na baba peut-être 20 à 30 personnes sur la barre amitié, 50 à 100 personnes sur la barre minenne, mais respecter les mesures barrières pour la maladie de Covid-19 et côté de Bissau Lamboka. Merci. Toza la bumbu. Ma bé makasi papa. Ma bé, bakangi biso babar, tozo fêter te au corona to mona ngote. Couvre frais 19 bat balala. Biloko zo teka ma bien, tozo teka te. Ma bé papa. Et tout ça on est là qui n'attend kala. C'est que na bakonja mboka ba kala biso mawa. Tout ça on est là qui na kala, to teka bien te, biloko zo lala. Ba to zo on est là qui na kala, ma pardon. Corona za na ngote, to zo on est là qui na kala. Ngana koloba boye. Ba coronavirus wana batika ko distraire batu. Ils en ont le kuta. Tout ça combien de personnes a? Na za nango.
ndenge bakangi ba bistro ba bar bon ceux qui balobi ke pona okanga pona makelele bakoza na raison makelele pe lekaki trop parce que bokoza la bozo solo na balabala mais bozo kana te parce que makelele ya ba bar eleki ba DJ moko ba leki belete ceux qui ba okanga ngo eza pona raison musu mais eza pona corona te parce que ata bakangi yango ceux qui corona ngo ezali talande tozali belé batika ne ba distraction so za na besoin ba bongisa mboka to mona makambo ba osale bongisi mboka moni ba corona wana ezo chaba lanterne na vitesse au bongisa mboka wona za ba distraction eza ba distraction pa pamba buti o distraire biso siko tango bo chak bolo ba coronavirus bolo bani te to bongisa mboka te pona corona yaki kala troisième vague ya laki boye na boye te wona ba distraction wona ba distraction moko do bazo ti siko peuple azaka distrait non to se retrouver tan eloko moko te banda ko sabiso ti lelo bo ko sabiso kaka donc maladie wana awa ko ezala ngote donc botika ba distraction ezate so bo kangi ba bar pona makelele ça va mais so wike muta so mini na ya vandi wana meli problème ezate mais botika ba papa distanciation yo préféré muta faine arrêter la distanciation ole ko bakanga distanciation wana nyoso to wana hein so otali bien bato bazo respecter na bango mon awa toza wa distanciation bon na babis bon na ba wenze bon président kena na est kuna akutana na bato apesi ba mbote azui corona botika ko distraire population toza na besoin bosala makambo ko convaincre biso ke mboke bongi ti siko to moina no lo moko te banda bozui pouvoir ti siko yo bato bazaka kolela ta la vie sociale so otali au monde lo 500 francs zate donc 500 francs et comme ko disparaître na kati ya marché mais or que 500 francs ambongo moko ya poids hein en tout cas papa eloko na zo sabino ke ndenge to vandi awa tozolobela tozana besoin tombo na mboka ebongi bakonza mboka bino ba ba chebino na ba poste to remarquer déjà to bani déjà quand ne bani to bani ya ko remarquer bato ba chaki ya ba nouvelle unité ya Sekopé ministre ya ye alinga ya pena vague ya batu na ye ya remplir bango wana bongo bato bazoki ba commission d'affectation so mboka ngo ndenge nini to boto cha ba venturier be bo cha bato bo mboka papa est-ce que bozo cha banani bonomele biso banani ba venturier bilongi ka ande bo changer mais les mêmes per bato na ba caractère akala toza na besoin to mona bato asika na makambo asika papa ngane na remercier bino en tout cas telikanisa ngo eza malamu te papa so e balancer ka nini o ya pandémie obiso côté ke koma na problème donc côté ke koti problème activité nyonso fermé donc en tout cas mbongo na c'est bien pour la santé na biso te biso to mona malade yango te na mboko et c'est réellement malade yango ezali po biso tozo mona ngote malade yango tozo yokango ya koyoka komona ngo boyo tozo mona ngote po tozo tambola ba place tozo kende toza ba troupement ezali ba makambo belebele zo sala makande kuna nde kaka nde na bar nde malobi ke malade ezali ba place so ba troupement zo sala ma c'est que malade yango ezali po ni tozo kende ba kati ba troupement tozo ngana maladie te hein papa c'est pas bon tozana esengo te komona ke mukonza mboka loba ke biso to tambola lisute babar bakangi yango biso so balobi ka bar ekangami biso vente comme un kilo côté ka kilo mbongo na circulation comme na ba problème papa wa ke misala ba ya mamba malonga te et le côté papa surtout quand des babar ekangami 21h donc 20h 21h bato bakauki na mo côté kango comme ya ba problème mbongo na circulation ba papa bakonza mboka batala biso bayokela biso mawa bamona ke likambo eza nango penza makasi te bapesa biso temps tosala ba activité na biso bomo mesano po boende bakangi bango boye na baba biso ba activité ebetize bazo na bango te papa batika mboka Kongo etambola na kimia circulation eza na normal na makambo nyonso. Bon bref pour nanga vraiment na sepeli nango te po soki na lobi ke na sepeli nango donc na melengi te par rapport à troisième vague ndenge toyoka kindenge to po kini biso toyoka kaka bon totali pe bisika makambo ngwe pe bandaki nzambala la raté nde balobaka banda satana tumbaembe tutala place malade on bato bakufe belé totala héros ba match héros ya mindele kutu place bango bakufe belé bato bazo kota kutu belé en plus sans cachiner bazo yamba na tout consort et puis biso kutu awa selon président de France ndenge selon information nanga babi que non Afrique est un pays où est moins touché pour le coronavirus.
mais tu comprends un temps subitement maman pour 15 jours entre temps ya biso pesa ka brisquer ba rappeler biso te ba sinala raté mais maman ka oh ultimatum ezala raté donc to souffrir pour nga vraiment salinga bien te puis na mon importance na ngote nga ko tambola na secteur nga na yo ka te muta kufina coronavirus so boite malade ezali mais nzamba yebi place ni malade wana ezaleli non net nga bona DJ nazana mwasi na bana. Vous comprenez? Bakanya oka sibitima boye biso to vivaka tant tozoteka tozosomba moi ba mike nezo kota to futa ba palais to futa ba régide ngana za DJ espace ouais sika tozalinga za DJ ouais na za ma DJ donc na nyongi fort tarara donc ndeba bike non ba miswa bike non bateka na bango mais batu bazala un peu distance donc musique ezala tena habité musique siko comme na coronavirus bon donc place wana vraiment ngana comprendre donc vraiment ngana sepe na ngote wana vraiment boule fort. Merci pour m'accorder la parole. Par rapport à la troisième vague de Covid, la mesure au gouvernement a zui. Bon, to accueillir en haut, ça vraiment la vie est partagée. D'autant plus que tout le monde, la population a mal accueilli, mal compris l'information. Le premier message à chef de l'État, tout le monde a subitement le même jour à prononcer le discours, ils ont élément la police qui descendre sur le terrain pour dans 48 heures on va commencer à appliquer cela. Alors la discothèque, bon c'est à chaque allusion la terrasse pénalité pour la bistrot pour preuve tout le monde qui ailleurs doit évoluer à part la musique, bazo mais la masanga na bango. Alors ben misuni ba banga ki ba ferma qui tout le monde il fallait vraiment l'État aille bakako soso la malam ko limbo la population na ye message est passé 5 sur 5 pour que ba imbo ka ba meka comprendre pour miso bazo comprendre été en plus bisopé population dans un mois faiblesse moko to oya ko pratiquer l'État a sengeli pour protéger population tel que ba mesure barrière tozo kokango penate ngana moni na misu nanga ba doit fanya ba terrasse sans respecter la distanciation physique sans port à masque et moi qui vous parle malgré la tiango te menaza na ngona poche nanga awa nanango alors ba misu ba respecter ngote mal existence à corona au Congo nazo croire nango certes naza jana témoignage ya grand frère pas 100%. Et ça le quoi à Mikili à Potote biso est un peu différent. Nana ndeko nanga moko bo auti ko bimana FJ auto belango akina mbongo yamba soigner bimi afuta ba frais 2 ans na batu na bazo belango miso bazo belango te sauf que bazo limbola biso pena malamu mamte mais un peu dose ya politique pesa na kati. Moi dose ya politique na kati soki bongo te vraiment pas absolu de côté awa dito fandara et aux ala penda et katom ba do kufa penda makasi mais to mo tengaka gouvernement si réellement Covid ezali awa aye ba ko respecter ba mesure na yes et puis la police aye ba ko sala musala na ye a bizarre na exercer sa fonction na bango te les cas où tozo remarquer awa ba comme le roi ba shida ya kolela ka batu ba misu ba vivre pe boye mususu okangi terrasse pendant 2 semaines pour observer et là au niveau salipo to observer pendant 2 semaines o ego ya lisouté to yebité après 2 semaines wana peut-être il y aura parce que on ne pense pas parce qu'après aussi là ça va continuer puis on va continuer toujours à fermer les bars bâtons va vivre ndengeni. C'est ça le comble donc baye bakoye bakosala ko disposer à makambo so azui mesure na suivi pezalaka d'accompagnement na ba certaines mesures bakozwaka mais na ko décourager batute selon ngai na moni que la maladie existe ezalaka maladie za na biso ka ngande to sala tension to ba ko se protéger pour que to kabula yango te to kutana nango pété magena zo mona to kutana nango to sala ka bokebi wana ko za malamu vraiment voilà ma contribution par rapport à yanini wana. Bon, merci pour la question. Pour la décision que nous avons prise, na CPL nango vraiment par rapport ya vite aux autres menés na Kinshasa. Par rapport à bonde bazolo bo troisième vague, troisième terrasse n'a rien à voir na troisième vague. Terrasse c'était muteko sala so batu ba na terrasse ne malade e makasi. Ou bien so ba kangi terrasse ne malade siri. Non, problème ezali ya ko respecter ka ba mesures barrières. So comprendre batu baza na terrasse bazo mais là mais faut respecter ba mesures barrières. Nombre bokate na terrasse ba respecter ndenge balobaki wana. Eza nango kitego ne bokangi terrasse do malade ya na terrasse. Ou bien so bakati nde musique malade et kimi so bo fongoli musique malade ye. To
On a ma raison, tu as raison, il y a bien bappé sa biso pour la nene, le bib, kanga babilo, pas bokan, non, pour nous stopper le coronavirus, pour stopper encore la terrasse dans l'église. Dans l'église, dans la donc na wenze coronavirus ezate na église coronavirus ezate coronavirus ezaka so ba fongoli musique coronavirus eye ou bien na terrasse so ba ba melane coronavirus eza raison te ba expliquer biso de bien pour ça na bango eza nini on comprend 15 jours ndé bon ba par rapport à troisième vague ndé ba beza makas 15 jours kote eza muke fallait ba fanta biso no so danda ko ba kanga do moto te na nzela so ba lobi 15 jours après 15 jours malade sili pour il paraît troisième vague ngeza makas malade ici, il paraît troisième vague en Makas. Est-ce qu'il y a dans 15 jours malade aussi là? Ou bien ça va fantir ça? Bon, depuis na Makambouane Banda, non, on a mon nom tabela corona. Bon, et cause à la malam, puis cause à ma première vague, et bonne position. Deuxième vague, puis bonne position. Troisième vague, oyo. Tozo yoka. Tout le monde n'a pas été. Faut tout le monde rendre. Première vague, tout le monde. Deuxième vague, à Yango. Troisième vague, tout le monde. Et ça, maladie. Et Ebola, tu as même l'hôpital, tout ça, au monde qui est Ebola, va intervenir, va traiter, soit à Koufaki déjà, va traiter. Mais il y a Corona, mais tout le monde en côté. Il faut que. Décision quand on va terrasse. Mais bateau, bakangi terrasse, cop nezani. Faut foutre parler en bateau. Cop neza ba. Cop neza boy. Et kangami et bomige pour que yé nezana, il faut foutre le panga bateau. Si go soko kangi yembo on a zwa awa. Ateki masanga azumbongo a foutu ndaka batu a calculer temps na ye a so masanga. Santé n'a pas de prix. Problème de santé. Yo ndongo zawana, aux journalistes bien sûr. Mais oyebi position de vivre on a vu la Kinshasa, surtout commune aux alliés. Bumbu. Tout ça a passé mai, tout ça m'a quand même bien les difficultés. Mais bien les difficultés. Mais okoki koya na solo ni na yo kiyo mais vague wana ezani c'est protégé non na so maboko mais ndesina za boine bisio mai zarakati siko na bia mai ezarakati na bumbu awa tala kaka yo moko okomona compagnie ya ba soto tunio compagnie ba bidon ndete zalaka koto ba kitaka chaque jour na ba bidon ba keluka mai ya jaune ba keluka mai finalement ils animent. Si vous êtes malade, il faut se protéger. Au secours, maboko, au traiter quand on a eu. Mais ce que tu as traité quand on a eu, on a forage. ABC One Television. ABC One Television. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés dans Soukaya reportage Nabiso, Landi Binomoko, Bakinoa Basololi. Bakinoa Basololi, le problème, il y a suspension, il y a pendant 15 jours, il y a activité au Italipé, terrasse, bistrot, discothèque, comme à Belé. Alors, Imboka, Balobini, Balobi, et vivre en quotidien. Les avis sont partagés. Batabi, oui, ils sont d'accord, on a maladie. Mais malgré comment on est en côté. Mais il fallait qu'il y ait des mesures d'accompagnement et c'est la population parce que la population va vivre dans le quotidien wana miki ana fafuta d'accord et c'est que louer bana nefu balia ateka moi jus moi sucré wana tout ça alors kokanga bango bongo moi je crois que et ça va la monter alors torser ba konza mboka bo meka ko résoudre un peu côté wana boy bandeni beaucoup ça là faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement et que ça la madame mingi bakino basori bakino baza très fâché c'est pelité babi c'est une décision impopulaire pour Nabango vraiment kokanga banini ayango moni la grande équipe to kitaki na commune moko populaire commune ya Bumbu ezali moko il y a 24 communes composées ville ya Kinshasa. Donc commune ya Bumbu moni to tamboli na Bumbu lobi to rozana na Bandalungwa lobi na to rozana na Kintambo to kene Kisenso to kene Mongafula to kene partout pourquoi pas aller aussi la Congo centrale je crois on sera là alors merci na baito balandi biso merci na machutala yao
merci na bandeko nyonso vraiment bopesi biso confiance ya kolanda reporter tosali par rapport boye ce qui se passe à Kinshasa bakinois basololi soki nzambe azongi te tokutani prochainement pour un autre numéro. Ciao. ABC One Television. ABC One Television.